tika ota makamba ozo sala wana tika makamba ozo sala lo mata munini ko sala makamba wana teki ngala tambola na passeport ebi ngala tambola na passeport na la visa mamoni ba mapoto wana lelo yo soto tangela nga makambo ya bato zo tangela nga kabuya lobi biso doza ba musicien conscient conscience ezo sala kabuya c'est inconscient yo kana yebisa yo mama kabuya banda na Congo na mutu na esala ka bien te bato ba yebi ke fali bu bandima kabuya kaka bongo na famille na ye moko bakoka ye te mais biso do ndimaki ye po okoki ayako ya boye afingi yo journaliste osala na émission soko beti ye fali bu ba okangisa yo poani azomona ke mutu aza boye bozokulunga bosala boye donc soko za na motema mo te aza ndeko na biso moi lelo mutu soki na kufita koti na mabele te to luka tozala fo zala na bolinga bato balobaka tolingana ntango toza na bomoi donc ya aza mutu oyo ata asali na ye mabe biso tozobatela ye ozo comprendre donc makambo kabuya c'est mon frère aza ndeko na ngai nakokipe ye te yango eza bongo na poto soko otikali ntango actualité eza te bakokabela lisusu te fo lekaka na tv otakaka ata famille ata mama na yo lelo yo ngana na fali buba nazosala makambo oyo eleki batata ya bakabu ya basala papa bota ye mama bota ye koko bota ye ngana osala on na Congo je te jure sur la tête de ma mère oh yo erota ke bon yo yebi famille na bien pour le bageleki mamba tata na tout ça oza mone to beta musique on to yebani eza famille eza lelo yo na Congo na biso ne toza boye balobaka congolais ina ndeko na ye congolais donc makambo ozo tangela nga ya ba joa no tanga ana eza normal dans les silité chaque événement fali ba to no tanga ana bando bima kaka basala yo no tanga bando bima kaka o fali ko beta le 25 na Bercy batu ba bimisu sala yo mo ando bima kaka ozo mona etikali bongo nani sala yati ozo bana c'est Léo sala nani c'est Léo et c'est Léo comment on a ko maîtriser en té tazaka animateur yo kana epsa yo bata bongo bakobimaka epe silite au moins teke bamusu bachesu rendez-vous le 19 bakosi lisusu papa mboso ayebi teke baobeta wana ki maman na faire ozo konti faire ba yo kana epsa yo die lo mata nazoba no ke mala mona faire ngana zo boyo tina yo papa na ngai to sur la vérité pembe kasi to sur la pembe ba rendez-vous est belé à stade de Martyrs. Il y a le couteau faire les ans en juin, il y a 2023. Je m'en fous de ma camna bango ana so ba beti. Déjà ba beti on bébé tchanda beti on. Zo bébé tchanda yara ne sur na stade de Martyrs. Zo bébé tchanda beti stade de Martyrs. Vient à de Denis Lessi. Le pasteur warrior. Abete na stade de Martyrs ça la plein. But mais so lingo au signé stade de Martyrs. Kende ato 5000 personnes. Le baka ke na beta ki na stade. Batu ba banga souté parce que parole a fallu pour bezaki ni. Nde na zo beta boye ba petit na ba vieux mususu o ba beta ngote bako. Tala on va popol mo pasula. On les lâche. Lo beta ke na ye na obeta stade pona nga mo libela te. Babi tango fort. Ouais. Babi tango fort. Oui, tango fort. Bonjour. Bonjour, Dieu le matin. L'homme fort. Oui, que ça a plaisir à tout le monde. On a bien parlé dans un système. Ah, tango fort, c'est que ça va. On a petit bourgeois, petit patron.
Donc marambo et belé msusu to banga ngoti yo ebigande zala. Ouais, merci Nandeng Benoye to salamo le moto to poussa na boy. Donc na éviter to poussa moi le bossa to sur là on a un système déjà donc tala to kanyo penda appuyer le voix qui nous ça mais nous mais to contrôler on a un système quoi. To sur là non après ba miki après ba tourner mon bébé la poste des martyrs dire le mota quand même ko se prendre on a un système to sur la ba warrior ba fa no tout balandara yo ba comprendre les temps forme mesure évoluer ndeni betre sur normal solo le 29 tous ala qui wana nga to bané un événement déjà avant pendant et puis après concert le jusqu'au tout après pour tout solango le 29 préparatif mambo le on a stade des martyrs tango fort sur rôle ba votre avis par rapport à ça plein wana na mamone sur les rayon. D'abord merci na ba fan nyo surtout ba otala biso na pesi bomba mbote o ba olanda biso na Los Angeles héros na ba États-Unis na ba Dallas donc na pesi bango ba bonsoir bato ba olanda biso na ba Paris héros na pesi bango ba bonjour et puis na pesi boss nanga Fally Ipupa El Maranoch roi de la musique africaine na pesi mbota trop donc parce que photo bandana na ye parce que yem tazo pesa nguya o lelo so il va patron le rôle ba liseke kwata maja junior liseke kwata maja ba patron le roi ba yawe ya wili donc deux fois tek ozomona base actualité bazo ya mayo ba patron le rôle ba tête ndai maboko bank lelo na mona na bango ba Eric Mandala patron le roi ba jojongo na imen kutu ye azaka su patote ye atika mambo patron ya commande vie nanga donc il a dit que so batangi kombo na ye na se na ye azaka nanga et ba mettre ce film ya ba patron ya blague c'est donc bon ezaka introduction pour to kota na nenga jamais ba tout na pesi ba mbote et puis le 29 noto le bara wana ezaki événement au fallait to kokisa yango photo kokisa yango. En tout cas, merci na ba warrior nyo surtout bayaki na batu nyo surtout pe o ya tembe bayaki donc ça dit ezaki mukolo yo bata tembe baza na bayabiso bazalaki donc nzamba salaki elegaki bien et Fally Ipupa le la koksi revoir parce que full ya batu wana to mona ya parce que biso to zaraki wana déjà 10 heures déjà donc bazaki tina triomphal na habité full ya batu wana est-ce que vous s'attendez que bon grand liboule romela vous s'attendez que plus de 120 000 de balo balelo biso to yebaki yango ekozala bongo parce que soto lobito ba eza mamamikie banga ba mona ke Fally azo manquer mais biso to yebaki eza mamamikie parce que Fally Ipupa azo beta na ba stade na ba Kenya azo beta na ba Port-Gentil azo beta na ba Franceville ba Lastroville ba stade wana nyoso to na ba batu musu balo ba lingala bazate tozo beta na ba Harare to mettre na Harare be stade tondi ozomona bato wana balobaka lingala te donc bongo siko na mboka na ye moko o tozaka na lokumu lelo bika o mutu aloba na siko na mboka nanga nane sengo ya mboka nanga parce que ata yo ndo oza boye die lelo ato tambola tamonde biso to tambola bo to tambola ya mabe ba Washington ba Dallas ozomona ba Los Angeles ba Omaha ba Nebraska. Mais on a calculé que nous avons 17 États sans compter que nous avons tourné en Europe. Mais nous avons dit que nous avons na talibo na bia ba boisi bora na moni ba pichu Saddam na moni ba français donc na moni pena ke base na nga na bia nzambe zo lokumu parce que to lingai to sa mamba bongo mais mboka to bosa na mboka te. Voilà, il Fally Ipupa fallait bosser na mboka na ete stade des martyrs wana fallait nyatango. Si on prend un bateau balobi lelo OK, ben incident comme qui après concert babi 11 morts, fallait aller bateau pour nous l'année za la nengeza bon parce que le bami lelo bande on a même sur artiste babi ba beta dans stade wana ba kufate. Donc comme la tourne ba bomba bateau so pendeni yo lo bami avina. Le bois di Capri yo mwana nzambie. Afula tukidi peni kumisa bateau. Ale mama wizi selema ukumisa manuma tondo maître kazi son éminence ale tatinsi alaye oso comprendre di Gabriel mwana nzambe ayoyo nzoka yepekisa makibe ko bwanga matiti ko fula na bakwe à chaque fois na boka Fally Ipupa emame ala di Gabriel weli sakate nzambe
DiCaprio weli sakate asima mboko yo ye moto akanga mboko yo oyo mna oloba emame ala DiCaprio weli sakate donc otanga koma nzambe na kati parce que fali aza ya nzambe eza makama nzambe mutu esengama ibongo ntango ba Michael Jackson baosala makama bongo bato bakondanaki bango te lelo yo bafali bupa lelo po topesaki bamerci ya trop toyebisaka nzambe merci po après Michael fale kobimisa mutu mosusu na mokili bongo mutu yango nani ozoluki wapi après Michael Jackson fallait ko bimisa mutu musu na monde so mutu on fa bongo za nani kasi falit yango bango ba mikolo bo bito ba mikolo bo zambo yo zo mona batu akomi na batu abenga ba supporter na ya ba mama na ya ba tata na ba koko ba warrior donc ta bena bo donc omona na koko pena donc baza warrior azobina to bloquer na kona to bloquer koko ateka mapa koka teka mapa na ipak donc aza muta bien te fali babi bino bokomi trop arrogant orgueil matibino bala boy orgueil ko matate awa makamwana lelo to ça les carrière eza bongo parce que l'époque les époque série ya ba via nono ba nono atala ku bazalaki na zaiko ba via nga ba nani oyo viena nga nani musuna linga mingi ekokota zalaki asalaki succès na wenge tango wenge zalaki na succès bondo sala makambo na bango lelo eza époque ya fali donc ato matio kitio kwei na se okoboma batu na mokili pose époque ya fali parce que par rapport ya concert wande betaki lelo balobi ke bolaka batu spectacle batu musu abike bayo wana banze musu batu bayo kite zelaki bayoka neti bayoka mna vivacité tango forme ba muso bayo kite ndire presa tigeli ba gezi ba wete charge bino bozala yowana te nga na websa nga ndeti nga boye de un na websa d'abord na loba na nzambe merci parce que lelo yo nazo kokisa ba rêve au fallait ekoka moi j'ai fait Bercy avec Fali Poupa ba cri na borakika yango na ba feta yambo me ale fete tokolia tokomela na bimi na baluko DiCaprio mwana nzambe na stade de martyr to salaki programme o ezalaki fo to beta par minute ozomona zaiba minute tant to komi wana tant quartier la te koti vidéo ko sa sauter lelo na boaki maladi kabelanga Fali Poupa mosika bonge asigala ba viena ba sami chitu na ba viena ngaba nani ba Gibson mutabora kikria neza inga ale to ningisaka nzoto papa yaka wavanda zenga loketo ngaba olingi lolo lingimo ngam nazwaki ba blog wana mais to bane ko kata parce que déjà stade de chaki on a 10 heures na makamusu se lekaki parce que ba eloko nyonso tout tango basa ata fête so sali fête na ndako au monara au groupe ezobenda bien te ni ne sala boete mais l'essentiel les ali nzamba zo lokumo parce que lelo yo batu tout bazana plaisir stade wana betami ba condamné te parce que so zeliko condamné que na stade de martyr to monaki nani tango forte yo c'est la stade de martyr to na stade mutu siko achaki pena procès wa motro eza ancien collègue na bino ya victime kabuya lobi ke ye azaka éviter bo ba mission ndenge nini donc tika ota makamba ozo sala ana tika makamba ozo sala lo mata munini ko sala makambo wana te ngala tambola na passeport ebi ngala tambola na passeport na la visa mamoni ba mapoto wana lelo yo soto tangela nga makambo ya batu zo tangela nga kabuya lobi biso toza ba musicien conscient conscience ezo sala kabuya c'est inconscient yo kana yebisa yo mama kabuya banda na Congo na mutu na esala bien te batu bayebi ke Fali Poupa ndima kabuya kaka bongo na famille na ye moko bakoka ye te mais biso to ndimaki ye po okoyi ayako ya boye afingi yo journaliste osala na émission soko beti ye Fali Poupa akangisa yo poani azomona ke mutu aza boye bozokulunga bosali boye donc soko za na motema mo te aza ndeko na biso moi lelo mutu soki na kufita koti na mabele te to luka tozala fo zala na bolinga bato balobaka tolingana ntango toza na bomoi
donc yaza moto ata sali na ye mabe biso tozo batela ye ozo comprendre donc makamu kabuya c'est mon frère azande ko nanga na ko kipe ete yango eza bongo na poto soko tikali tango actualité zate ba ko kabelo lisuté faut les gars na TV otaka ta famille ta maman na lelo ngana na fali buba na zo sala makambo oyo eleki ba tata ya bakabu ya basala papa botaye maman botaye koka botaye ngana osala on a Congo je te jure sur la tête de ma mère. Oh yo erota ke bon yo yebi famille on bien pour le bageleki mamba tata na tout ça oza mone to beta musique on to yebani za famille to yebani ba famille na yebi ke o chef à télé kunyanga ngwende le tout puissant pharaon azara na lupango na njil à télé azara na lupango na sebo na yebi ke oyo boloke loketo blague te na yebi ke boloke asombi palin na kinkole boloke loketo azana ba jeep azana famille o avanda na bango azana bambwa na kata lupango boloke ozomona bambwa moko mona za $400 ozoteka 500 ozomona lelo boloka yebi ke o tango fort azana ba bis etambola na nzela ba koma feta ya mboma azana palin na ipen mobimbe yebi ozomona donc eza makambo ya ba blague te to sa ba théâtre lelo batu bazolinga bayaka na TV balobaka ozomona batu bazoyaka na TV balobaka n'importe quoi biso toza pembe na fali soki toye koloba batu bazofinga batu musu bazoloba n'importe quoi et puis bato balobaka baza bato kaka oyo emso za ndeko na ete tangu ba vient na biso batutuka luchi bazoyemba biso tolandaka tolandaka nani tozwa ba benzula ozokomana bayemba ngoti nana afinga yi baona na bani na ba interview na ba basi ona bazaka na maison ezalaki normal tango bapesi nani oyo soliste wana ezalaki nani vie na biso wana mboka lia bapesi ye benz babane koyemba ngo na banzembo mais soki biso toye koloba lelo yo ke ndeti mutu lokola nga na betaka na fali buba na futelaka te yo ovanda boye mutu musu azolobaka na poto mayebi te ke eza masolo siko toke na mama concert wana siko lelo elobami pe trop soki bosalaki plan parce que botrikaki se le abetate na imka romeo bendango pena bendango to aza inconscient ba kopese ote ozomona passeport nanga eza na ba visa ya ba États-Unis ya ba Paris ya ba Canada non ozomona awa na koyi kozonga poto na ke poto dimanche nga ne naza awa au Schengen multi entrée ozomona na kokende poto ne na lingi ne naza mais siko par rapport ya ndenge wana siko fali buba motema ne malamu wana tomona bandeko na biso mususu babetaka na mawenge aye na Congo akimi pourquoi passeport ne ezalaki na visa oyebi yango te siko nga naza nango plusieurs mais naza conscience na ngai ezosala et puis nayebi ke nde navandi boye navandaka na bato ya bien bato baconseillera nga yo bino botrika esele ou pas makambo tozopekisa yango botika bakombo oyo tosola makambo tozozonga na biso kasi me bato balobi ke touti Brazzaville tozobeta na Brazzaville ntango nazongi na Congo boye vie na nga papi Benjon na kini awa amati lisu makasi ozomona donc eleki kutu makambo oyo mosu na kene donc naza muta bato tozobeta na Brazza tosisi na Brazza tozobeta na Lubumbashi makambo tokosola yango et puis na Luanda baozela biso programme Luanda wana ki registre gaozela biso bapatu kiama bapati mambulu baozela nga ba Serge Manzambi ba Shigel Mayamba batata Willy donc ba boss déclarant pito ba Koko Yingi la maman présidente siko tango ozomana na otangi na otanti bene ba solo belo mais siko ngaki to solo moi dimi ils ont faire partie na musique na biso mambasser le wana et faire passer musique sur le lo pe to moni pe impère na bino c'est le que ça les dans ce cas moi bref par rapport que hier ngaka beta concert mais bino botriquer pour ba pesa imkate pour bino bo sala plein eza lelo na Congo na biso ne toza boye balobaka congolais ina ndeko na congolais donc makambo ozotangela nga ya ba joano otanga ana eza normal dans les silité chaque événement fali bato wana ozotanga na bando bima kaka basala wana otanga bando bima kaka o fali kobeta le 25 na Bercy bato babimi sala yo mo ando bima kaka
ozomona etikali bongo sala yati ozoloba nani c'est Léo nani c'est Léo c'est Léo comment on a maîtriser en té mutazaka animateur yo kana epsa yo bata bongo ba robimaka et puis s'il était au moins que ba musu ba tiesu rendez-vous le 19 pas kosi les sous papa mboso a éviter que ba obeta et wana ki maman na faire ozo konti faire ba yo kana epsa yo die lo mata nazoba no mama kemba na mona faire ngana zo boyo tina yo papa na ngai a to sur la vérité pembe kasi to sur la pembe ba rendez-vous est belé à stade de martyr il y a le couteau faire les ans en juin il y a 2023 je m'en fous de makamna bango ana so ba beti déjà ba beta bébé chanda beta zo bébé chanda ya ne sur na stade de martyr zo bébé chanda beta stade de martyr vient à de Denis Lessi le pasteur warrior abete na stade de martyr ça la plein but mais so lingo au signer stade de martyr kende atos 5000 personnes le baka ke na beta ki na stade batu ba banga souté parce que parole a fallu pour bezaki nini nde nazo beta boye ba petit na ba vieux mususu o ba beta ngote bako tala ngwa papa mo pasula wana le lâche lo beta ke na ye na obeta stade po na ngamo ko libela te même ata o mutu vandi na yo nani nani ndeko na ngana lingaka mingi bina filé alobi ko beta stade bo banga te wata obeta le 25 décembre bina filé ko beta za correction te Robino Mundibu ako beta stade de martyr za correction te bo zela tangolo ba kombo nani susu batu na biso Gez Mawete ako beta DJ Virus auto sa affiche mona tala olobi na toko ba DJ Virus ako beta stade master na pesi mbota to Michel Baken na va lobby a robeta na stade fali po batanga beta kala baki après hier batu ba ko sopana wana félicitations à beta na ye tonga obeta ndete obese félicitations na retirer nos félicitations nanga on retire mon courage attends fort mais ce que le lot tout le monde peut na toile réunir awa groupe MPR ba moi vidéo moi mais le gars oui que non fallait obeta monotonie trop comme écoute ba warrior on MPR on dit moi genre Zozo on n'a pas bien robanga parce que avant banda les à la Paris il y a botama na matetene grandi mateteza oni britannique abanga mutute na ebité siko yo lo banine parce que ça permet na fa information na ebité information on ngana za na ngoza kokoro da pesa un calendrier mon frère pesa un calendrier tozo beta na Luanda le 26 de Luanda le 21 pour le 26 azoki no mona Paulo dos Santos guerrier patron Paulo dos Santos patron des patrons azoki no mona Paulo nazoki no mona venanga Calibo stable patron osomona nazoki no mona Pablo double king faut voir Pablo King patron nazoki no mona nazomona Glody Lualwa nazomona Fondeli Akis ozokomana et puis famille na nga presque belé za na Luanda yango moniso na ye na Luanda nakenda na Ken pia na Luanda oyebi tokenda pena vali pupa boss na biso mema Ken pia na mona makambo esalama abi mais yo za ndenge nini ozokomana mais omona bat bazolo ba boba na télévision que non ba musicien fali kutu ba musicien fali au finga musicien fali a traîner dans les sege kwa tamaja na traîner na batu mabe na traîner na ba junior le malais honorable na traîner na Patrick Mouyaya excellence Patrick Mouyaya na traîner na zabo na vandi na traîner na vanda na junior Mwabilu honorable junior Mwabilu. Mais est-ce que tu as chuté parce que par rapport à Tanga na tout nous gara question on a air bazo traiter leader na azo te ba monotonie yo rolo banini na ebisi yo monotonie et pas na biso zate parce que fali bu bazo beta musique ndenge batu nyoso ba beta na Congo te fali bu bazo beta musique oyo za musique oyo oza ivoirien oza gabonais oza moto uti na Rwanda donc au monde on comprendre pena que musique oyo la musique internationale musique à solo parce que stade de Martin na biso stade ne mono ba nyoso ba betete stade na biso ba Camerounais ba ye stade na biso ba ivoirien ba ye stade na biso tara minata makoma yaki stade na otangelo ka ba toto na mona ba na ba mboka libanda on comprend donc na mboka na biso
fali pour babeti stade oyo yo mona stade penabo stade de martyr ebeta mutulo wa Eric Mandala aina bana naye mutulo wa liseke kwata maja aina baleki ne ba yawili donc ba ye ozo donc des fois tu patron ozo mona bena que stade de martyr Abed Achou aye bon yeb sanga Lucas stade de martyr mo odidi inwani ayaki tochanoka tembe siko stade ni didi inwani ayaki wana era kala ezaki didi inwani to mone danger so yeb sanga stade ni odidi inwani ko wana bomo afi na wenge directement te wenge nga kutu peta vie tata na linga Adolphe Dominguez mingi vient nga pesa nga ba conseil ya la bongo na bofi bosange na police en ba Vincent ah bango tuna linga bango parce que patron na biso respecta ba vie nga la mono na uta ipa da kumuda me patron nga fali bo ebisanga mukolo finga da kumuda olongwe parce qu'on a refinga vie lokola wera mangamba salende nga zo peso exemple ko na ba stade tu beta na wa bino c'est la comparaison number 1 numéro 1 ko za banane parce que to shit ça la comparaison te pona ape na temps na temps nga na ya na tala concert na beta concert ton na silisi na yesko na base actualité habite des choux de Paris tchana on a TV na tala kuna soki le ga indeni bango ba comparer nga na ko comparer te ko comparer deni ouais est-ce que tu fais un moi bateau to sana bango lokola ba Jessie Madiumba El Matador donc un grand merci na bango parce que to chité na actualité ça mbola mabe ya na lobité ne ba lomé bozonga ti janvier wana ebi tozonga ti ba janvier tozonga ti ba janvier il faut tonga moi muke côté wana mon vieux Bruno Lubika l'argent propre bon soin ya wana Bruno Lubika sala nga ba banderole ti na kata ya stade de martyr wana za vie nga donc atom Mathieu Kiti Bruno Lubika mbongo ya propre yeso apesio mbongo na ebisio ke nzambe asala kata mbongo suka papa ça pourquoi possible Willy Musheni mbota to participer Matire Chananga les boss des boss Matire Chananga na pesi mbota to na Lubumbashi patron des patrons donc voilà donc nga la place au batne batu bakabuya bakenda omela ba diamba bakenda vendre place ba mela ba zodo donc nga la traîner ngona ba patron ozomona vie na mbimi abuya koyela yo ya koyela okuna c'est mon petit golanda te longezo mone wana ya mokolo aza mona mokie c'est mon petit ayebi o le patron parce que par rapport à programme botambola tout ça tournée africaine comment ils tourné tozo kende après concert na biso ya tourné na biso États-Unis ya Europe ils a malamoko martyr tozo kende maman ko kendo beta ba concert wana tournée d'Afrique wana to tambola to beta to sepelisa bato ba buzanga ki pe na martyr ba sepela pe ozo man ba ivoirien o ba yakite ba mona stade de martyr to memeli ba kuna sikoyo ya ndenge pene ya somo parce que déjà biso na fali buba makambe chanza au mona bato ba sala lumière baza ba français bato ba sala son baza ba français donc makambe comment pena normal ya blague te bato musuba o bazai ba dog bazai ba visa te ba ya boy bazo kata to kena bango ba mboka wana ok ça va to chuter non siko malé mais est-ce que l'album Formule 7 écoute amno bo ali banda écoute absolument banda déjà les 9 awa les 9 déjà bato ba wanda sauter le 9 décembre le 9 décembre bato ba osepela donc venanga dada Daouda les boss venanga buya mayo la papa Zouaka ba osepela venanga i Kovo Star a osepela parce qu'il y a défendre avant na mabele venanga parti na chopo donc ça dit bato ba osepela le 9 déjà bato ba osepela biso to akuna omoni tour lelo yo sona bili kamoro après exa ba polémique le banan sola mna le banan pour na yo le matin lelo yo ne toza boy na kala toza iso ba bil so yi wenge ngi bimisa totala bila boki ndeni lelo seconde biso ekoma boy fali bu ba koma numéro 1 na musique à Congo to na musique Afrique eza sengope ya ba sala yo totanga ba bil seleo ba Bill Clinton ba to wana nyoso tout ba koma bi identité kendeni tango foka kendeni soki na kosi mam na oloba na kata motema na bango na nzambe na bango ba yebi papa lelo na yebsanga na Congo kokosa te nazo to kosa te to tsate ke oza famille ya nani na musique lelo muta osa lokumu loko la fali pour ndimete on te ndima ya osa la fierté pourtant tozo ke no beta na bamboko nyoso na ba Nebraska na États-Unis mo mutuna kenda te
Apa fait na biso wile longomba. Pour te citer Kisel. Bamboka ne surtout. Pour citer question moi. Il a sepelé la tête en azomona ngala do boka pemena fali. Question moi. Pour te citer déjà. Fali soit un adversaire pour l'instant c'est Lobino. Mais adversaire ils a rendé ni. Adversaire faut pas na paix. Ne pas comparer. Mais si on se tambola de Fali ba chagi une affaire. Bino boya. Ils a bongo te. Est-ce que yo sa adversaire na ndako papa bino boti yo na leki na oboza ba adversaire. Ceux qui le ont sont mon pango et là le coup pour les qui n'ont pas aussi belé alors là libanda te il faut faire une affaire les qui n'ani et ça la bongo te pour ça bongo te bato ba ça ba bina ba musique te faire à la comparaison libanda donc pas azako nani azo beta fali pour en Afrique nani nani ndo Arafat pas kufi nae nani azo bunda na fali pour Kingandi ngonde nini voilà. À côté moi, côté qu'on a babi au point ni prise à zoé matrona ba autotune, ba on va mettre marti sans autotune. Et autotune on a bolo ba wana autotune ba na bien. Le monde des évolué. Tozali na téléphone ozali ya koni. Leo to komi na Android. Pourquoi vous ko comme na Android na maboko na binote? Na ba technique ya voix. Faut boyer bango ezala na studio. Autotune ozolo bana ezala na studio batebele mona yemba kana autotune na studio mais ba bimisi yango ba ye nango siko boye eza kutu pasi autotune mona wana so sali demi-ton et l'accès ko sali demi-ton oh mais ba nous ba ono yango ko de facilité à voir ba yebite. Je pense que merci vraiment parce que au éclaircir biso to zo ko na moi pied levé na éviter ce qu'au mot de la fin no puis ba mbote balando pour biso to clôturer quoi mot de la fin na ngana ko lo bawara na osenga fali buba merci lelo yo na comme artiste mondial na tambola monde entier avec Fali Buba fona senga ge merci parce que lelo ata maman na ngana papa na ngana sama belé ba na sengo vous comprenez grâce à Fali Buba lelo yo tozo pesa ba ofene bazolia wana route ba félicitations parce que to est bien au chat mboko tin internet au monango donc na osenga merci à toi na Fali Buba et puis na pesi mbota to na Gisbaye Scarface mon vieux Gisbaye ya edanga à tout moment na mbongo na ba conseil nani bilamba Gisbaye azarana Donking Tombo vous comprenez donc na opc merci à toi Donking Tombo na pesi merci na pesi Cyprien Nzolo merci à trop Nzolo gagné bango mobali Bwenza na pesi mota trop na pesi vient nga Roger Ndonga les colonisateurs à quoi jamais Roger Ndonga les colonisateurs na pesi mbote na maître Zefi Moya ya maman Anto Atouf j'aime mon mari na pesi na mbote na ndaku na bango paradis bango na ndaku na koma paradis so koti uno bima pambati donc maître Zefi Moya na pesi mbota trop na pesi mbota to na Gelor Bitankuma na pesi mbota to na Gelor Kano mbota to et puis na bosanité na pesi pe mbota to na Jérémy Mbenza Aigle blanc Jérémy Mbenza na pesi mbota to des choux de Paris kutu dans Golobatia mutonanga de tous les temps de tous les jours na pesi Alpha Rit Kiabilwa na pesi mbota to Gérard Ige na pesi mbota to wanasko na staff petit junior Motato Tatiana Moko na pesi ba mbota trop donc voilà ngala ngoma mutaba tutu donc et puis base la biso Luanda tozoya ba patron tout ba bonga déjà ba les 21 ba les 22 toza kona donc base la biso ba osepela trop Serge Manzambi ne la biga congolaise Chikwanza Chikwanza ba bonga mazela biso ba osepela trop tozoya donc voilà tango fort yeyo toi na concert na tala no stati nanga parce que tout na ba calendrier mo na mutu mo loka ngo ezate yo pesa bango kaka tondeni ngana pesa bango to rappeler bon parce que wana ezaka ngo ezabe ba boulot na biso concert na toi na concert na les 26 na Luanda toi na concert les 2 na Point Noir toi na concert les 3 na Port-Gentil les 4 na Port-Gentil toqué Libreville les 9 les 10 dans Libreville les 17 na Lomé les 18 na Lomé les 23 na Yaoundé
les 24 à Abidjan, les 28 na Abidjan, les 29 na Accra, les 30 on a Dibongro, les 31 on a Dakar, les premiers on a Cotonou. Makamo c'est là-bas yoka yango. Pour finir, na pesi mote na Gelor Canom. Gelor Canom na pesi mote ato. Et puis lycée Kwata maja vient nanga alors bakar nanga filmer zona plaque wala bakar nanga na tambola na ba camarade nanga parce que na kembi na bango mais ngande na do tambola na kaka Kwata maja abi tambola na ngono olingi ba oya nga batu balanda ngande na a nyoso wana lokumu faisons wapi et pas aigle fali poupa et puis bat base la rendez-vous ba oyoka apa nanga tout niveau na boaki ah bah meka raté, ah bah ça n'a raté. Sorry au mec qui fallait. Tous ces pays ici-bas, ici-bas et ici-bas et ah. Sensible oh ici-bas ah tous ces pays ici-bas. What va aussi là. Tant au loin tu es na umela fali na ngwende na yo, umela no papa Vichesco. Umela papa na ngwende na yo allez naze. Merci beaucoup, c'était là Babi Tango Fort, l'un des attaquants du groupe est victime de El Mara. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir. N'abonnez tout au Barlanda Bisobo, s'abonner massivement, vos likes, vos commentaires, et ça fait énormément plaisir. Là, je pense aussi à mon DG Chance Mboni. Pardon, vous l'imbissanga, Badouarme Belé, n'appelle Afela Taylor, Azan Alouanda Dose la Biso, Afela Taylor. Napesi motato na base actualité napesi vient nanga papicho 1000K vient nanga tatisiala de tous les temps donc il rate jamais napesi vient nanga Jérôme Outa vient nanga Jérôme Outa ona umela Jérôme Outa napesi motato napesi na mère na palais motatro et napesi sous motatro na salon Ige Ikote moi le mata batala ko trop ale mona na komi ennemi ya bato ah bato ba monique na boki bangote ba piringa Gracia Omana na kata Grenoble Gracia Omana Satande Christian Bouana Christian Boulala vient na deux bras chef coutumier Bazin PS bato baleke belé là je pense aussi directement à Jiré c'est Moni mon DG un grand merci à vous pourquoi aussi à Hervé Kambamba mon cordon la bosse Chou na Chanel la parisienne Roméo Azago Forum là derrière la caméra toute l'équipe ya Congo Source donc namoni Boris Sibo apazawana donc na système donc namoni système Boris Sibo azawana bande retour balinga biso donc par rapport à système je dis un grand merci aussi à Rodrigue Matin de Masse et Aziz Alou Kousa pourquoi poser en Vouluzimo Seka grand pote na nenga mukete na belage 3 fois Vouluzimo Seka donc pardon kokoro da ku felite bigala nenga système photoganga donc toza direct ba doit comprendre biso ba tuto balinga biso ba tuto nga dielo mata ba warrior tout tango forzaki yo wana dielo mata bino yo wana je pense que vos likes vos commentaires et ça sonne un plaisir Gradiro là Plamediro là Horace là pourquoi pas mettre Carole Chaminga le génie du barreau on se revoit la fois prochaine quoi bye.